Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo yo Panja sango ya Congo Edino image Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyoso simanango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo Bana Paris, Bana Londres, Bana Belgique, Bana Hollande, Bana Suisse, Bana Canada, Bana partout. Panja sango ya Congo, Edino imanje, Bolanda yango, Poyango zana makambo ya solo, Eutakana source, Edino imanje papa, Edino imanje, Ye aswaka, Tina source, ata fin fond. Voilà bana poto bande konyoso nenge bozolanda biso boyebi ke tobandaki matanga oyo nenge tote ko perdre a président tomonio awa lelo na Kinshasa ba oti kokunda nzoto ya Papa Wemba nde tolbaki l'illustre disparu a tiré sa révérence comme un soldat avec une arme à la main lelo ba oti kokunda nzoto na ye lelo na Kinshasa Paris batwa sangani tes impressions aujourd'hui pour na moto moneno l'icône de la musique autobungisi lelo bakundi. Merci nazo remercier Batuyoso oyo bazana à Paris même à Kinshasa parce que ce que bato batondi na salle c'est moi qui a organisé avec le Congo 7 et même nous morning net aux lobby avec tous les musiciens africains c'est nous qui avons organisé ça et nazo remercier Batu Nyoso, Nabino Presse, Naba Fanatique, Naba Mama ya Mama Malambi Biloko, na frère na bango, na ndenge icône na biso akufi, na akufite. Artiste ne meurt jamais. Donc, ils ont passé. Les Londres n'andimi que akufi na nzoto ma musique na ego tika la jamais. Les Londres n'andimi que Papa Wemba akufi, tango batie na mabele na zali kondimate. Donc ça la émission sous pour émotion ils nous vraiment ton père de icône, ton père de Moninga, ton père de Ndeko, ton père de grand star. Merci na makeye mais na remercier Batuyoso oyo mais na to pesa information tozo Zénith pour n'embara liboso matanga et ça na Zénith de Paris tozo Zénith pour na 40 jours il y a Papa Wemba 40 jours Zénith tous les musiciens non à Kinshasa baroya non na Europe il y a Afrique Zénith pour na Papa Wemba 40 jours na hommage na 40 jours information et merci beaucoup c'est moi Malolo Paris lelo ezole la Papa Wemba baotiko kunda batiko tika nzoto na ye Paris lelo basanga na Kinshasa bakundi nzoto ya Papa Wemba lelo nyoko baksa la bato les tamous aux États-Unis au sein de 3 jours aux États-Unis ça fait une semaine moi je suis produit de Papa Wemba n'inquiète parce que j'ai pas la force je suis aux États-Unis c'est la même impression alors la marraine lelo bakundi nzoto ya Papa Wemba esali yo ndenge nini awa na Paris pe bato basangani lelo nyoko loba na bato balanda biso. Depuis dimanche dernier, dans la le a senti que papa qui mais papa a dit à la sa musique et toute la population voit qu'il est encore là. On peut le dire que Dieu le garde. Merci beaucoup. Voilà. Edino image, merci pour la image. Tomoni Al-Qaïda Zahawa. Patrick Emeka, lelo bauti kokuna nzoto ya Papa Wemba. Et ça lelo bino ndeni lelo komona bina ke Papa Wemba lelo ne bakundi. Atenzo nzoto na mabele.
En tout cas, Noli, on va répondre à la question au rap et ça yo. Mwenati et Bembéan Akil, nous avons le roi Baché. Les lorsque on a la molle que oui, fait vraiment accueilli. Donc on a mal à courage à le battre. Donc ma voix mes amis quoi. Donc solo la semaine Colombie quoi le vraiment là on va le battre. Pas critiquer le Qaïda ming el Qaïda qui Kinshasa te au poli et là on y boro baksa. Contre temps na ezaki dia quoi. Ba le bara la bango kaka. C'est beto kenda banga ba duka beka raison mususu. Banga ba le bara bo bika congolais. Congolais dans la nera toujours. C'est to kenda. Banga beka ba boya. OK pété ba lo bika. C'est to kete dans la tina. Mais to so la mata après na mala courage au ba mingité. Voilà. Merci beaucoup. Trésor Ngando, papa Yoyo. Et sali onenge nini obando kaka ke papa Wemba atiki biso. Mais lelo penza ba otiko kunda nzoto na ye. Aujourd'hui qu'on vient de l'enterrer. Et ça l'on ndeni particulièrement. Bon, pour l'instant, la jambe on a la nous garder pour la notre papa on a le lobby, nous gars toujours dans l'aéroport. Après le lobby on a là. Pour l'instant, je réalise pas que papa n'a pas m'appelé. Mais je sais que papa est parti. Mais je réalise pas encore. Mais il est avec moi, il est avec moi, il est avec moi, il est avec moi. Alors, les gens ont remarqué l'absence de l'Al-Qaïda à Kinshasa. C'est dit à quoi? Chacun parlera pour lui. Mais pour moi, le papier se trouve à la police de Roni. Donc ceux qui n'ont pas qui allaient qui n'ont pas tout en Afrique, je n'ai jamais j'ai des papiers de 10 ans. La France depuis 1990, on a un renouvellement il y a 10 ans, 2 fois. La cause de risque de tenir quelqu'un qui pour la Karamakuna. J'ai des papiers, mais exilité et couffélité. Donc on n'est pas le 40e jour, on tape après. Donc on est honoré vieux. On a fait Nara. Le grand maïs, le Katembe, on a fait Nara. Donc on est gaga. Alors, merci beaucoup. Moi, le balabato va assister à la matanga, de près ou de loin. Tout le matanga, de près ou de loin. Dans mon grandeur, na immensité, na hauteur. Il y a papa Wemba. Oh, bon, on est boya. Oh, fait boy. Pour moi, mon moni, papa Wemba et Koumani Flangenge. C'est un mystère. Le mec, c'est un mystère. C'est un mystère. Azal roi esprit. Mwalimu. Voilà. Merci beaucoup à l'assistant d'Edino Image Banda Sama Congo. Vous nous regardez à travers la chaîne Molia Télévision et www.congotopnews.com. Edino Image, la qui s'appelle sur l'image de la salle tout le monde.
baposanga question forme balati lokola yo te bapoli okimisi basape ya ndenge na sala nakimisi basape nakimisi bafaux journaliste bafaux momi balati basexe pola nakimisi bango tu mpo nga bilama na performance tolika boyebi oyambanga na roisi champ de gaulle oyebi valeur nanga ndenge bemanga mboko yo oyebi oboyi mama bilamba oyo akota na fenêtre te mama bilamba yango naosolola mpo letangi voi chéri mosa pembe babeti babote si bopale epatisa champagne babi réalité tala degere ya beti tala yejo naosisango naosisa yoji tala dege nolita bukanda leki na bisio bandimate baopola bame bandimate ngamo mabilamba na kanda mate ngabilama manga poto ngamo mabilamba sisango posite ezala bango babasaperte bayango baforme lesaperte babafosapeyo ngamo baforme lesama batute ngana afosape ngama performance ngamo baforme baresi bango bompola. Voilà, chers téléspectateurs, merci beaucoup à Eric Poulet de Lausanne, le mannequin de Paris, Guilhem Aïdou. Merci à vous tous qui êtes nombreux à nous suivre, à nous regarder à travers www.congotopnews.com. Regardons encore une fois ces extraits. Batuka Pangala, lelo bakondi Papa Wemba, lelo nyoko ekoloba, batu baye lelo kolela, opesa hommage à soi Papa Wemba. Bon, eza matanga mais la félicité kaka jet set ya kuna naki bana Firenze nali koyoka bato akaina baloba mama Papa Wemba te nazoloba yango naza koloba yango nazo insiste edino zoome nanu zoome bon noli omoni eza boye papa sakei naoyo bandenge siko na otambwisa baoyo bapoli na orekite bango te nazoluka basaper oyo babundela mboka nalingi su bainondation na youtube te baoya na youtube aloba bamba yo bozalaki na ye na defile na ye asuka defile na mabilamba na brasape yango makambo naokende kine naokende sala statue ya sika na kine na awa na poto ya na ozonga bato otambola na bango wana. Merci beaucoup bato apala. Merci.
émission spécialement ici à Paris. Le Londé Bakouni Nsoto à Papa Wemba. L'artiste a tiré sa révérence comme un soldat avec une arme à la main. Le Papa Wemba Tigibiso Bakouni le Londé Tonimi que Papa Wemba c'est Brenda Koufi. Nous allons toujours le Makasi, tous à la Makasi Biso Totikali et suivez-nous sur www.congotopnews.com. Merci beaucoup à Sia Moulex Aigle Noir. Merci beaucoup à Bafé Nanganyoso. À tout le monde, pas juste ma tête, c'est Eric Poulet de Lausanne. Merci beaucoup à Trésor Ngando. Merci beaucoup à Batunyo Sobozare Kebele Patou Kapangala. Eric Poulet de Lausanne, Arkim Presse de Lausanne. Merci beaucoup à Moussol Kimbe. La peste de Mbete, Clan Franchi, tous ensemble. Allez, on y va. Tout le monde pour un autre numéro de votre émission. www.congotopnews.com. Merci beaucoup à Edino Image, le meilleur. Check. Edino Image, toko mona sitoyo. Panja sango ya Congo. Ah yo 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 yo. Panja sango ya Congo. Edino Image, panja sitoyo yo. Panja sango ya Congo. Émission kitoko yeko talama. Panja sango ya Congo, émission munene na kati ya Congo. Ozo pesi la masolo ya solo. Donc Bisonia Sosimanango 999 Panza sango ya Congo et Dino Image. Et Dino Image, Panza sango ya Congo, bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo et Dino Image, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo et utakana source. Edino Image papa, Edino Image, ye aswaka, tina sus, ata fin fond.